Ingeta, la famille. Bokota. Kandenge toyeb sarabino. Ezalaka toujours bien. Soki makambo ezali, toye to koteli yango. Soki dossier ezali, toye to beteli yango lisolo. Soki makambo ezali, ezalaka toujours malamu et encore malamu mingi toye to sololi toye to lobi. Toye to koti na mozindo ya makambo to koti na mozindo ya dossier kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye na dossier ya pasi pe mawa, toye na dossier ya mokili mawate, toye na dossier ya kosala pasi mingi na motema. Kolala kolamuka na sango ya pasi, kolala kolamuka na sango ya mawa, kolala kolamuka na sango moko oyo ezosala pasi ya makasi. Bandeko nanga avant ya kokota na mozindo ya situation na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Kasim. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Poi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga tolanda nanu sport oyo nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, ta 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre. Na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand on habite la rabino di solo chaque jour, batte la santé na yo, soki oko batte la santé na yo te, mutumoko te, arotikala ko batte la santé na yo te. Yango ezalaka toujours ya motuya, ezalaka toujours bien en tant que moto, o monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, et kozala toujours malamu, benga gafker na lombangu. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, bandeko na ngai, abari njema, Gavker aye na ba solution ya makasi ya oyo etali makambo ya santé bandeko nanga. Lelo tozo mona na ba couple belé mabota ezo simbate omona mwasi na mobali ba préféré ba kabwana. Pourquoi? Parce que moi si azoko kako simba kokumba plutôt zemité. Mais tobosa na kate mosusu mibali mosusu na ba semence na bango ezalaka na makasi te ya kotia mwasi zemi. De l'autre côté ezalaka pe na côté ya basi mosusu moyen ba concevoir ezate. De l'autre côté ezalaka pe incompatibilité. Donc moi semence ya papa na semence ya mama ezo kutana te. Donc ata soki okutani makasi na ngonyo somi bale ezate moyen zemi salima mwana salima ezate. Yango bandeko nanga bomoni Gafker aye na ba solution ya ba femme porteuse aye na ba solution ya kolongola ka ba mati pour que et permettre ebele ya batu ba bota ezama bongo. Pona ba information ya makasi bo benga numéro o bo mona ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino la famille ba kokota en contact direct na bino soki omonike obengi bazo yamba yo te tikela bango message ba travaillaka na office. Ce qui veut dire que bazana ba jour ba travaillaka ezana ba jour mosusu ba travaillaka te ezana ba heure ba travaillaka ezape na ba heure mosusu oyo ba travaillaka te. Je suis sûre et certaine que tu sais comprendre. Ba joyeux anniversaire da bande kona biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo ka ndenge to lobaka toujours na bino ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele bazali susu na biso te. Ebele baza ya kokufa mais soki de ton côté Nzambe azobomba Nzambe azobatela Nzambe aza ilungu na yo eza toujours et encore malamu kokumisa Nzambe pe kotombola Nzambe na ndenge moko ya bien yango bandeko nanga nga moko na équipe nanga mobimba toye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga tolobaka toujours tango matange yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende te matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango bandeko nanga nga moko na équipe nanga mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa mama tata mwasi noko yaya ba o nyonso bazana matanga toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya Toko. La famille chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial ozalaka na besoin business na yo ibana promotion ya musique na yo promotion ya musala na yo to sale la yo promotion ya makasi bo contacter biso na ba numéro oyo eza na sima nanga toko sale la bino musala na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga toyaki kolala toye kolamuka boum makambo ye kokota. Makambo ya nini toya komona ka message ya Yamado naza na ba message awa toza na message ya Yamado toza na message ya Kevin Sydney toza na message ya Mama de la Paix toza na message ya Nenea toza pe na message ya Aminata de son père. Bandeko nanga makambo awa ezali sans kobosana message à Jérémy Chabani makambo ao ezali en tout cas sans plus tarder na kolingana no to banda na message à Karine Yamado tango to silisa na message na ye tozokota na message à Kevin ba message à Kevin eza mwa mibale si je ne m'abuse pas na otie la bino nyonso to landango penza na bukebi na obanda na ya Karine Yamado voilà pour la kala sikomona mwa dignité oyo na nango to oyo zango en tout cas to se respecter na respecter
Mama badna kota ate na loba ate ko loba makasi et puis kwa sonso makasi bato nyonso batembe no otonga bango. Mama makambo minene. Otonga bango. Bozo yoka. Soka mtapesi mkongo banjo loba, mtapesi mkongo banjo loba. Siko tika na okobwaka jeton. O comprendre ponga pena na oyoka. Na ko informer yo o comprendre que na yoka kamaka nyonso loba. Kamoni nyonso sala nyonso loba na yoka ka. Na yoka mon frère. Respecte-toi. En tout cas c'est respecter. C'est respecter Peta. On comprend. Pourquoi sans esprit. Wa pena ngongo to bobo nyama yuma. On comprend. Pour ngaso nazaki mobali lokwa yo. Na affronter. Mais le quoi on a affronté, tu n'as compris que tu as rabassi bisoni bali. Si qu'on le voit tonga bateau, on continue à combo dans la vie. En tout cas, on a pétition. Tika pour un rôle obé comme l'anga. Ma ouais. On tenait sur qui le bama camp comme l'anga. Alors respecte-toi. C'est respecter Penza. Zoba kisengi. Mama awe zobe babande konanga awa makambo sur makambo. Boyo kakarini ya mado. Nako finga afingi. Nako finga penza afingi bande konanga alobi ye akobanga eloko te ye sifo ke aya ko répondre akoya ko répondre. Awa toyo kasikoyo message ya toyo kakaka to continuer message mosusu ya Karine ya Mado. Asala ki mo appel moko alors toyo ka message na ye sikoyo. Bon, en fait moi vraiment au sein des missions la liberté. Ma boya vraiment je pense que ma première les cas est belé dans internet et tout na garda pe ba coin na la techniquement. Ngana Jérémy posant un problème c'est parce que quand il y avait un problème ngana contacté Jérémy na solo li na ye. Donc la montunyo sonné za bandi ko nga osali ko na sécurité. C'est important de dire ça parce que écoute ça va te belé na kati. Et ça m'a dit. Makambwa. Likambo sali na sepe na moté. Mama Attends comment tu na tombola téléphone na nga na senga na Jérémy 4. Allô Jérémy na poso tourner na sala moté. Jérémy abenga nga pona ba effort ya musana nga. Na loba na ye yo obenga nga dada donc dada na biso baswahili za kwa yaya ezala bongo donc ngande kuna yo mais comment c'est possible auquel loba likambo pas mutu ngana sepe na ngote cheme yo sa musala na sala ti eko simba te sa musala te à cause de comportement pareil eko simba te na kisoi pardon c'est pas important na lobo loba ka nyonso tokoma na biso famille fongola ka motema ya Mado doleki wana nga sali vidéo na nga na poster vidéo na nga na TikTok nde to sala biso nyonso ba message yo loba mutu sala problème olobi so to sala problème te ba message to sala ka ba kata na ba mona mtasali pe vidéo ba sali liso na yo ama pas surprise dans le bateau comment poster chez nous. Je me dis on va poster pourquoi bon na seki na nga trouvé na nga normal chem après l'autre tu as na tournage na parce que tourner biso nyonso ba mikolo bazaki wana ba vandi singa ba mikolo to zena ba mikolo ba vandi singa ba poser ma question moni ba o matisa moninga na o par rapport à ngabite nga sala ki vidéo na nga vidéo na nga na sali yango esali boye bona comprendre pété bato mosusu bakalaki babina nga te seke yo oza na likambo na ye bongabi te nga aza likambo ete makambo esi eleka kala tosisakala bakuna voyage abakuna voyage na kesi makambo esi eleka kala esi esila toloba tosola biso mbale lelo nga na sepele nango te parce que ntongo nga na reproche nga na yo te lisolo yango abeteli yango mutu ntango abeteli yango mutu ndenge alobi ko epuis ntango nasole na esi soki na ndimi makambo eza parce que oloba deja makambo ya bato mosusu na miso yanga na pesa o conseil okola bayebisinga ke yo olobaki boye po makambo tosolaki yango tozalaki biso na bana nese misato fe 4 bazalaki wana ndenge nini nga ozwa lisolo na omemango soka moto mosusu okebetela ngo motu na sepe na comportement na yo te mais on a qui font expliquer vérité mbamo tout ça ya que on a qui n'est pas ba prophète pas ba pasteur so qui ni ba pasteur na nga ba esi na Jérémie ayibinga makuluté
biso so to aba nzambe muto yiba muninga makolo azate biso so sala akate ya muta tourna na jet li azate biso so to tourner entre nous eza bongo tourna na jet li azate o rambo te biso so to aba entre biso bino na bino ba fruit ya musala et non que o finga bani o yebi ke ko na fingi mu ko ngatangu asala bagaga finga na yebi ke finga nga afinga aka yo moko te yo musala na ye ka kofinga ka bato alors to tika ofinga baninga ofinga baninga oblesse baninga so muninga yeta kusala okilika baso abati so yo so baba considéré yangai o bafingi ngai o balobeli ngai alors to futa fatu ba mongo ba journaliste ko ba do finga ngate ngana na munona ngana olubanga mu bandeko ye bino moko boyebi Karine Amado avandisa ya Gabi Kimia toyebi biso nyonso ya Gabi azalaka mutu moko alobaka mais tango Karine Amado ayela ye bandeko nanga en tout cas ya Gabi de son côté avandaki penza otolobaka penza kimia ya makasi kimia penza ya kosakana te voilà tokota na message toza na message ya mama de la paix tokota na message ya Kevin ye wana voilà. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Au moins, il y balé et pas dans la famille en fait. Là, ça attend côté la haute, na ina oyo, na linga o, na ina o. C'est pratiquement impossible. Et surtout, il y a aussi des songi entre bango dans salle en parce que baba ndeko na nga. Ozalaka na oyo mto songi te. Toyebi déjà. Yo sala ka songi te. Famille amour propre, ça va 5 mois na mona bango te. Mais bango na bango presque chaque semaine, presque chaque jour. C'est ça. Alors, tout le cas qui me entre bango, s'il vous plaît, c'est important. Pardon à Bolingo Nzambe. Pardon, tout ça qui me entre bango. Yo mutoza attend cha songi oya olobi makambo, cha olobi makambo, tika ndeko. So makambo ani to ba panzani et qui apporte ngano rien plus ça va venir na biso. C'est ça. Alors, tout le cas qui me entre bango, tika songi. Tika ozo makambo ya aoke na ngokuna ya kumeke na awa tika. Et puis ndeko na conseil gratuit, vous êtes tellement sage. Montunyo c'est un rapport sur le retour à qui autant va se battre à qui est-ce qu'il y a le bas quitté il y a pas le bas qui il y a le bas qui le côté a le message alors tout tika au panza baninga tika songi ndeko so baninga ba carbone ba panzani et qui apporter le côté pour de quoi na affaire oyo beaucoup etsangate pour intérêt na carte c'était la kasi Kevin si bien pas le bas qui a tout qui a la partie pris baba ndeko na nga ba tika bandeko na nga il faut comprendre alors yo mutunyo ko tsa komo na makasi na makambo ndeko mobali Bonjour la famille. Voilà, tokota na message mosusu bandeko nanga bolimbisanga ba message eza ebele. Donc nazaka ka obligé à kokota na koti awa na bimi na koti awa na bimi na koti awa na bimi ezaka bongo bolimbisanga penza o eza nini. OK, mama de la paix. Pour Kevin Nzambe témoin. Des corps zaki wana, papa Serge Mukulu zaki mama Kambo zaki wana. Soko moninga mama Kevin akosi yo benga décor benga papa Serge yebisa bango apport ya Kevin ezaki nini na kombo ya Nzambe mwana bato alali na etia mwasi tuka boye groupe bateka essence ta komi ko tomboka nande ba ko tie essence to bandi musala décor mta souleva ke loko anesa ke passe yebisi Karine yo Karine ozande ko nanga Jérémie azande ko nanga na ko linga bo pota na te na makambisanga tina. Mais Karine azaki na position na bandeko makamuna et na suka ngam na ko intervenir pour na bana Karine asaki acte ma benga refuser ki tournage pas na yo. C'était ça. Mais na ko kama suki lelo o yo zana ibu na banda ki yo ngano yebité. Si to fandi lobby na tournage na yo décor pe lokola ndeko alinga ki kimia esala mwana batu. Abandi ko te ya Mado. Le ya Mado pe abandi ko loba o ezaki kati na ye. Mais décor a boya ki yango alingi te alinga ki kimia eza yo kuto lali na yo tozela courir songa ata o na yo na telemi lokwa mosali ya Nzambe na zoloba o naza na droit buka lokuta te o loba ki ata o te et après décor tant lobi na Mado ngai na so ki pima loba na komi kote ya Mado ki amitié ba bomaka yango te pour makambo mike lobi na moto yebite s'il y a un problème entre nous et Jérémie eza utilité pour les canaux réseau ou n'importe quoi bobongisa boza bandeko mais ya mado bandeko lobaka o ya lingaki koloba mais ngala ndeko to bandeko te yayi
yuanga data iyata olobaki na ote bon problème ni oyi butu kraki ne c'est Karine osala ki mabe même si Jérémie atonga kyo azande konayo c'était prévu au kaka tournage au komi kuna bo tourner pour eza musala après avoir retourné soko zangina makambo koloba na Jérémie olonga koloba ne en face il fallait qu'il pas répondre na téléphone. Est-ce que vous êtes vivable dans mon kilo? Bato ba memela rabato ba sango. Place bato ba rabato on ba za participer. Comment se fait-il que Jérémie tonga ki ya solo? Mutu oya memelo makambo wana. Ya lo baki logo te o mama de la paix. Bazaki moi sina mobali mutwe ko ebisanga bi Karine. Moi sina mobali. Même si Jérémie Mabidi. C'est ton frère. Na moi sina ye. Aminata de son père. En face. Songi On a bien qui na téléphone. Tu vois na téléphone et s'il met abandi ko bwaki nga bambwa kila. Voilà. Hey, bande konanga makambo a ezali. Tokota na message, eza message ya nani? Tokota na message oyo. Toza kaka na affaire. Tokota na message ya Ninea après nde tokoya kozonga na message ya Aminata de son père. Nazaki na message mosusu ya Kevin. Mais malheureusement, allez, n'est qu'au perdre en haut. Voilà. Jérémie Chabani. Oh, Nénéa. Au matin, ma péka trop le lend de l'équio. Yo batunyo so ba kungisa ko kaka, batunyo so ba kombata ko kaka, batunyo so ba jalousa ko kaka. Kwa ni boke na mambo ya Karine ya Madonna Jérémie, mupanzi alors que vous avez vérité. Et là, Karine ya Madonna wole na Jérémie. Jérémie a sepelité, ndenge les gens me traversent. Et puis ça qui Karine Yamado visa ya Chine. Yamado Karine Yamado tana nga kende Chine. Akena les gens me traversent, bah ça elle ma cambo. Et puis c'est visa est proposé na Karine Yamado à ça la pub. Karine Yamado a sali pub ya visa ya Chine. Bato ba mama Chine bata Chine pour visa Chine et comment est mort compliqué la Kinshasa. Ba comme koya est payé na les gens traversent par rapport à Yamado bazoya na komba Yamado. Ndia Jérémie a quelque temps ma Karine Yamado pas Aminata na mobali ya Mabidi. Que Karine Yamado a comme ko undisa ye. Alingi a sa place dans les gens me traversent. Comme ezawana Jérémie a comme trop porté. Jérémie Cardozo m'appelle, Cardozo a bondi sayo, na Cardozo m'appelle bana. Jérémie, d'être baboé, na mimika bongo, babe bana, mimika bongo mutu babe, mimika bongo azo bondi saye. Okomi sous la Karine Yamado, okomi sous la Kevin Sidney, finalement, yoka yo malam. Na ebisa no Jérémie ya ana Dubaï, na batu, na mutu a producteur wa bengi saka Jérémie. Les mêmes producteurs ont fait ça fallu pour pendant Dubaï, mais Babayaï trop porté, trop potin. En manquant maman a plus de 70 ans resté pour maman ne Jérémie a tout dans ma photo na linga combing. Jérémie a tala maman na modèle a tombola maman dans le restaurant, batunyo so bazala dessus. Chaud. Jérémie succès Silara. Et Silara. Ba Sila na ba berdi ba ogumi na succès to ba ebo solo la. On m'a pekano cha likolo. Déjà pour Sila. Otika sunelo ta ba ba jeton. Et puis maintenant ça quand on a des indicatifs té. Kita. O komi trop likolo car dozo abundi si yo selon yo. Mimika bon abundi si yo. Ma Karine Yamado abundi so le komi Kevin Sidney abundi si yo. Monela Aminata son père na mobali ne Mabidi o bazaka na succès te ba beaucoup maté yango ba olenge la gaki Cardozo mutasali yo silama na oya na moi usa live awa makambo ezali bandeko nanga ba dossier ezali tokota sikoyo na mwasi ya Mabidi aza awa yeyo Aminata de son père était Ezaïté. Bozela. Tozoluka aba matière bandeko nanga. Oki kozala oyo. Aminata de son père. Voilà.
Maman est beau d'être sur mon sous sa vie lobby vous en va voir si elle sort somo ya somo monsieur akuta saba nzu maman de la paix d'être soleil les citoyens vont sur la réseau sociale pour te masquer trop ou tout ça va y avoir siko te masquer trop te pas mis battu trop toi te bimisa siko bon tu vas maman de la paix makamo asa maman wa bota ki mwana tika Kevin yo muto bimisa wa voice na nini na toile na sala ba registrement tout être soleil ngai yo mamu biso tout la diva la china début na ocha o na début après tu sur mon na début na vandinier OK na ocha oyo na vandanier après tu sur mon sous na vandi sounier OK d'accord OK ce tonton na ma pédé Yo. Ma ouais. Voilà. Nabandi ebela bato touti koyoka touti kolanda ba audio nyonso ndenge zo tambola ndenge zo kende ndenge zo leka bandeko nanga kande boyebi ezo sala ka pasi analyse nanga eloko na ningi na loba na makambo nyonso na ozalaka mukuse na okende penza milai te mena ozalaka mukuse eloko o na ningi na loba na Jérémy Shabani Jérémy Shabani ndeko nanga ya mobali omoni soki nzamba apamboli yo il faut koyebaka ndenge nini na kobatela bénédiction eza te ke non nzamba atomboli yo komi komona bato nyonso bakomi neti bazoba olingi obetisa bato mitu parce que yo komi kozwa mwa quelque chose parce que mwa ba porte moko boye ekomi kofongwama bazalaka bongo te ozobetisa bato ebele mabaku Jérémy Shabani na bagag na yo nyonso ezaka ba jeton na ba jeton. Mutu azalaka bongo te. Mosusu telema. Kanisa bisika outa. Mituna. Na ndenge na komi boye batu combien batu nini basunganga na koma na bisika oyo. Ezalaka bongo. Ozokende kokabwana na batu malembe na be omoni batu o bazoyaka ko jouer pa na yo déjà so okabwana na ba Cardozo okabwana na ba Bella okabwana na ba Mimika Bongo okabwana na ba Kevin lelo ba Karine Amado. Laisse-moi te dire une chose na kobombela yo te omoni batu o nyonso bazo jouer pa na yo ba yebi ke oza mobali moko songi mais il y a de ces personnes oyo bazoya kosala kaka
nazo zanga $20, nazo zanga $30 na kende ko jouer. Mais na kati ya motema bazolinga yo te ata mokete. Bakobi ko vivre keba ya makasi na yo eza bongo. Ozala toujours munoko. Omoni soki bato baye ko reprocher yo. Zalaka na tamoko ya kovanda ozonga mutu parce que dans la vie eza na mutu moko te ke oya oloba keno na yebaka nyonso yo misalaka neti oyebi nyonso. Ozalaka toujours na raison, mutu ozalaka bongo te na vie. Ozobetisa ba comédien mitu. Soki lelo toye kozonga makambo oyo lelo sila bisalu na Bellevue bayokanaka yo ozalaka la base. Jérémy Chabani ya makambo wana. Si la bisalu na Bellevue lelo bazoyokana te likolo na yo. Oza mutu moko mobali moko omemaka makambo ya kotoyo omemi yango koto ya kotoyo omemi yango kote kuna. Mobali azalaka bongo te. Mobali atiaka batu nyonso ensemble. Biso basi nete ozalaka batu moko ya kopanza. Et d'ailleurs biso basi neti babiso tozana banda kwa mabala. Okozala lisusu mama ya kopanza te. Okozala mama moko oyo azo sandisa. Ata soki obimi libanda okolinga toujours oya ko sandisa. Mobali apanzaka te, mobali azalaka na biloba loba te, mobali azalaka mutu ba jeton te. Leta pantalon na ya kibo mobali. Bien sûr eza musala ozo sala bagag na ndenge bien kozala mutu ba jeton te. Lelo kima epa ya bela, ok epa ya sila bisali, yo kanisaka te sila za zoba. Ayebi ke ndenge oza boye mutu atombola yo eza Bellevue, mutu asunga yo eza Cardozo, lelo sololaka na bango te, lelo oyo okende pa na ye. Yo kanisi ke non ya ayambaki yo peza na maboko mibale. Atikala ko yamba yo na maboko mibale te, mais asekisaka yo kaka tika na sekisa ye. Ayebi déjà ba je na yo. Ayebi ke un jour okomanke ye. Ka ndenge omesana na yo kotiaka trouble, komankaka batu bisika nyonso. Lelo o tie mbutu entre Bellevue na papa Alain yonde oza la base. Jérémy Chabani. Tika bongo nzamba lingaka bongo te. Yango moni lelo okomi ko kita. Ozo kitaka, ozo comprendre. Na ebite soki ozo remarquer ke ozo kitaka. Oza lisusu Jérémy ya Jérémy oto yeba te. Okomi ko kita. Kandenge lelo to moni ba Ursil Pechanga. Monaka lisusu Ursil Pechanga batombolaka ndenge azalaki. Azalaka lisusu ndenge azalaki te. Yo pe ozo kende ka na nzela wana. Ba mama Kalunga lelo basila. Ozo kende na nzela wana. Yeba kovanda na batu komona pe nzambe ya ko continuer ko fongola ba porte mais soki ozalaka mobala songi mobali moko biloba loba okokanga ba porte bénédiction na yo na ndenge moko somo wana ezaka konsenga na pesi. Voilà la famille bande konanga biloko ya kitoko yo melaka nango te biloko ya kitoko ekendaka toujours mbangu suka na biso yango bande konanga. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.